Alors, très heureuse de vous présenter ce premier numéro de votre émission Planète des Découvertes. Sur scène, aujourd'hui, Tokolo-Benao Italie, c'est quoi l'art culinaire avec Maître Thomas Tokolo-Benao Italie, science culinaire. Alors, Azap, Moko, Tazana Staff, Nebobibande, Modo Komon, Gastronomie 85, le lot Planète des Découvertes est sur place pour Tokolo-Benao Italie, science. C'est quoi la science culinaire? D'abord, on l'appelle si Maître Thomas. Bonjour, Maître Thomas. Bonjour, maman journaliste. Maître Thomas, c'est quoi la science culinaire? Expliquez culinaire, culinaire et zanino. Merci pour la mutuna. Je crois Kolamba et Pesami pour la mutunyon sauté, mais Kolamba baye kolakango. Kolamba bakoyi koyo kolango na classe. Kolamba bakoyi koyo kolango sima ya mutu mususu. Alors, eza art. Donc, comme ba art nyonso oyo bato bazo sala. Alors, il faut koyeba kosangisa, il faut koyeba ko assaisonner, il faut koyeba ko donc ko dresser nyonso wana ezokende na art culinaire. Alors, ndenge zawana nazo profiter na mutuna na yo pour na expliquer que soki lelo Maître Thomas azolamba ezaki d'abord inné na makila depuis bomwana toye ko sangisana ya classe. Alors tout ça esali lelo c'est que nous sommes devenus aujourd'hui. Donc c'est-à-dire kolamba okoki ko bota maboyete obimi kaka dans le néant allez okomi mutu moko ozolamba te. Bazo apprendre yango batu mususu okotika la tango mulai sima ya maître moko boye ba la kisio ndenge nini ko dresser table ndenge nini ko assaisonner ndenge nini ko kata même ko disposer kaka ba recette na yo et so faire partir na elambeli ya malamu. Merci. Maître Thomas, c'est vraiment votre biso o éclaircir un peu. Place une oyo kola musala oyo parce que aussi t'es en haut le bien sera au thème Ramadan mais il faut se place une vraiment apprendre musala oyo ko ça lelo. Maître Thomas abandi nanu na kozala mwana ya musala ya un certain mundele oyo ngai pe nazaki ko apprendre muke tango na sangisi na oyo ezalaki na makila déjà ndako na biso ngai mwana mbali ngamoko nazo sala misala donc na monike na sala musala oyo ya kolamba na tikali tango mulai na sima ya monsieur Lars oyo azalaki maître na ngai dans le temps et par après je ne pouvais pas se limiter wana na ye ko apprendre gastronomie. Na apprendre gastronomie, je fais même l'hôtellerie. Alors nyonso na sangisi omoni musala kolamba eza tu peux apprendre pratique ezelo mususu théorie pe ezelo mususu okoki ko apprendre eloko mususu mais ba recherche ezo compter plus beaucoup d'expérience plus tozo kende pe ko apprendre par-ci par-là tozo kende ko kangisa nde lelo yo na komi Maître Thomas ndenge bozo benga Maître Thomas. Merci. Maître Thomas, parle-nous d'abord dans l'Italie gastronomie 85. Et ça combien des années depuis que l'Italie coexisté? Ndenge na wuti koloba, j'ai évolué derrière le genre depuis un certain temps. Sima ya batu mususu mindele, batu mwindu. Moi, j'ai 13 ans na kati ya musala oyo ya kolamba. Mais kobima ne loko nanga moko comme Maître Thomas gastronomie 85. Il n'y a que 2 ans. C'est pourquoi lelo kutu nde tozo kokisa 2 ans il y a gastronomie 85. Alors depuis un certain temps tozo évolué sima ya yandaku ozana cuisine bazoye bate nani ba recette oyo nani asala kango to sali ba place belé oyo toki kotanga kombote toza quand même un écran mais seulement gastronomie 85 eza écriture nanga moko
85 et la kisi et payi tozalaki pour batumsu bazo mituna lelo 85 eza chiffre magique ou quoi que ce soit. 85 eza place gastronomie 85 et bandelaki. C'est-à-dire eza numéro il y a avenue wana tozaki na numéro 85. C'est ainsi que topesaki yango gastronomie 85 na kibati 85. Alors, c'est pourquoi tozo évolue toujours na numéro wana gastronomie 85 puisque ezaki lokola déjà caché na biso déjà place wana. Alors koloba ke maître tomate a sali bobete ngai na umeli sima ya batu mususu mais ko sala ko mibimisa ko bimanga moko. Ça fait 2 ans, lelo le 21 nde tokokisi deuxième année ya gastronomie 85. Maître Tomate, na 2 ans au gastronomie 85 et sali. Est-ce que par rapport à un banda qui n'a pas commis et colito et ça rokita ou ça dans le biso? Bah dipon, il faut pas changer. Biso tokoli. Tokoli donc question on a eza lokola question il y a dissertation. Ce qui n'a lobby na banda sikoyo kola kisa combien tokoli? C'est-à-dire na kozwa minute ebele. Mais seulement mukili yango moko. Ezo monake gastronomie 85 et mati. Par rapport ya ndenge tozaki kosala sima ya batu mususu. Talaka ozo sala sima ya mutu mususu bakoki ko traiter yo ndenge mutu wana lingi. Mais biso lelo oyo nazaki ko s'exprimer te. Nazaki ko s'exprimer comme tel te. Des fois nazo sala selon mutu wana azo commandenga. Zalawana, Simba Boye, Tika Boye, nazo ko s'exprimer. Mais depuis que nous sommes libres, toza gastronomie 85, tozo s'exprimer, tozo la qui de quoi nous sommes capables. Preuve en est que tala batunyo so ozomona, baza déjà bien formé. Il y a Ozui au placé par Mususu à défendre. Gastronomie 85, ils ont place belé. To fongoli par-ci par-là. Donc, je crois vers la fin ici, beaucoup de quelques clients Nabiso Moussousou vont témoigner combien ils ont évolué, combien Moussala Nabiso ils ont croître, ils ont liboso. Fidèle téléspectateur, il y a une émission de la planète de découverte. Baniba va mettre tomate. Est-ce que ça même bateau qui n'a pas au début, il y a gastronomie 85, il y a un besoin continuer à le lot, tous les changer déjà bateau. Bon, place wana, il faut préciser les téléspectateurs. Ceux qui ont moni Moutouala, rouge blanc, ont évolué quelque part, commis gastronomie 85 T, Aza Yabisoté. Et Belé Bakima. Aïe à apprendre Moussala quelques temps après à Monique et à Koki à Kimi à Kenaye. Mais Tozana ba oyo to officialisa oyo vraiment que to Monique à Koli to tche quelque part Moussala Fungwami Bazali je crois vers la fin beaucoup monde par-ci par-là comment gastronomie 85 ils ont évolué. Tozana ba grand maître déjà. Tozana batu déjà oyo ke leloyo akokende na Afrique du Sud, akokende na Poto, akokende na n'importe quel restaurant, ako se défendre puisque à apprendre et pas mettre tomate. Alors mettre tomate à botiba nebele na mulimu. Ceux qui na lobina banda ko tanga lelo vraiment beaucoup ndimelanga te. Mais nazana ba nebele on a sina boti déjà depuis OK, mettre tomate. Par rapport, il y a service 24 heures sur 24 heures. Auparavant, ils allaient quitter. Gastronomie 85 a commis service 24 heures sur 24 heures. Avantage ni au service on est même gastronomie 85. Bah dipon, il faut pas changer. Gastronomie 85 totali. Et là papa Moussousou ba responsable à Kendara Moussala. Azonga retard, ba maman Moussousou, azoko kolamba te, peut-être courant ezate, peut-être difficulté moroboye. Alors biso lokola Moussala na biso ezala toujours il y a kosa sa population congolaise tolobité. Il faut tout ça la 24 heures sur 24. Donc c'est-à-dire moutako que Moussala azongi minuit, azongi 1h du matin.
a la possibilité de ne pas mettre tomate. Allez-moi et l'eau ya moto. Et l'eau moto. 4 heures, excusez-moi que je le dise comme ça. Bateau bakendaka ambiance. Bakendaka akendaki pe talaka ambiance. Ako sutuka boy 4 heures ebeti. Nzala na libumu. Akoye bate akobandela wapi. Akoye pas mettre tomate. Okolia et lubumoko ya sika ya moto. Puisque biso c'est chaque jour, chaque fois, toute heure, toza toujours na biloko ya moto. C'est pourquoi les canisiwana yaki, to vandi, na ba collaborateur nanga, to sololi, to trouver que il faut tout ça la 24 heures sur 24. L'air to meki, to moni pe kezo simba, ti 6 heures du matin va tozo ya. Alors où est le mal? Yango tozo continue toujours. Ah bon, maître Tomate, par rapport à service, nous on le vit 24 heures sur 24 heures. Nous devons partager parce que nous même parfois ça de tongo, ti tongo, bazate. Mais nous devons ça pour nous partager dans tel service. Maître Tomate a organisé. Maître Tomate, beaucoup mon avis sont mouqués, mais tous a déjà compagnie mounene, société mounene. Bao et omoni baza simalanga. Bangote, bazo sala gastronomie 85. Tosé belé. Alors, Maître Tomate na gastronomie 85. Tous organisé boye. Eza na équipe oyo ezo kota na 6 heures du matin. Babimi 16 heures. Moussousou babandi 16 heures minuit. Moussousou pe bazo banda 18 heures. Baketi tongo. Toza na ba service nyonso. Batu ya propriété bazali, batu ya grillage bazali, batu yo baza chargé ya ba achat bazali. Ba cuisinier bazali, ba pâtissier bazali, tous en vendeur. Donc c'est-à-dire nous sommes une grande équipe. Ok, air nyon soyokoya, on a servi comme il faut. Donc Maître Tomate ndengezana to leki to sito longwe na se tomati mo likolo et puis tozo continuer comme ta likolo puisque nous sommes bien organisés. Côté wana vraiment c'est sans faille. Si. Fidèle de encore Maître Tomate, à part en Amouchi, à Nyangwe, tout le monde gastronomie 85. Est-ce que peut-être nous aurons mon abino à part Awa? Bon, présentement, gastronomie 85, Toza na Bandal, en face il y a maison communale. Soko tali tout juste en face il y a maison communale, ça il y a retrait de Daimoko Zawana, au moment la gastronomie 85 Zawana. Soko ke na plateau Kabamba, Okokuta gastronomie 85 eza na croisement plateau Kabamba. Gastronomie 85 et où tu kozala na Matonge, mais tout tient entre parenthèses, je crois bientôt là, toujours reprendre l'activité et na Matonge. Et puis toujours projeter les sous na Lemba na Lemba. Bose la biso puisque Kalamingité gastronomie 85 et qu'on allait installer qu'on n'est pas nabino. Maître Tomate, 2 ans et ça démoité. Parce que est-ce que par rapport au service nabino, est-ce que les clients vraiment ça satisfait par rapport au service nabino, ceux qui jouent à type par exemple à la gastronomie 85, on a vraiment satisfait par rapport il y a au niveau qu'on disposait comme service à la gastronomie 85. Je crois bien 2 ans et ça démoité. Maman Peggy, pour baper ça yo confiance. Batu minene oyo bayaka awa. Bazo telemisami tuga ya minene. Bato bazo se respecter, bato ba voyager. Pour baper ça yo confiance na makambo akolia, ce n'est pas la mince affaire. Mais venez chez nous, vous verrez que tozo recevoir de grandes personnes. Ils ont témoigné déjà que ba pesibiso confiance. Toza ba médecin, ba médecin ba yakawa. Toza na bato yo balingaka pe bopeto, o balingaka biloko salité te. Mais tant que bazoya ba checker, ba tali, ba meki ko sala ba examen, ba comprendre que en tout cas toza à la hauteur. C'est pourquoi ba s'adhérer pas na biso, ba kina na biso baza ba kilien pas pambate s'il vous plaît. Alors, on a 2 ans oyo de comprendre que Moussala ezo évolué et loko tozo lukakaka soutien na yo. Tozo luka soutien na yo. Biso toza na no takeaway. Jusque là, il faut que je le précise, toza na no takeaway, toza fast food prêt à manger au Simbi au Kei. Nous n'avons pas encore une place. Oyo tokoki ko tia batu ebele, tout ça.
tozo luka partenaire, tozo luka bato bakoki ko soutenir biso poto ko kuzwa espace ya munene ya kocha ebele ya papa ba maman oyo bazo landa biso o bazo luka place nini bavanda balia mais bazo telema kaka azu eloko na ye akekole epai mususu. Alors lokola moyen za na penza te tozo lancer na ba oyo bakoki ko soutenir Maître Tomate na équipe na ye na Gastronomie 85 ne fiske tozo espace moko ya munene poto ko kocha puisque pour la confiance basi ba pesi biso déjà confiance na population côté wana vraiment c'est sans faute. Maître Tomate, tout le monde allé souvenir d'une Ozanango, vu 2 ans au celle déjà dans la Gastronomie 85. Souvenir d'une Ozanango, Robert et la moi Bistoli Solo. Aucun souvenir. Bon, na 2 ans oyo, ba souvenir est belé, nazo boya pe ko étalé yango na télé, mais le fait que na polisi déjà bana ya mulimo mususu bazo évoluer ba responsable minene bazo liesa mabota bazo foutre la bana ba classe et puis ils ont déjà souvenir munene et puis ngamoko nanu par rapport ya l'air naza sima ya batu mususu nazo mona que je me retrouve par rapport ya ndenge tokomi Kobeta biso moko na ndenge ya Gastronomie 85. Alors, ba souvenir est belé tokoki ko étaler en wawate, mais seulement ceux qui to sali bilan au bandalaire toza sima ya batu mususu na depuis to sali Gastronomie 85 to monique évolution ezali to évoluer na biso. Ça va. Maître Tomate, ma surprise ni nos bons clients ont vu 2 ans vos sali. Ma surprise ni ceux qui m'ont taillé, ma client a bien soit médecin qu'on consommait bleu qu'on a bino. Ceux qui ma surprise ni nos bons libanais. Supposons que Emmanuel il y a Dora création. Aïe pour que tu tour à ou à Maître Tomate. Ma surprise ni nos bons clients. Bon, au bien surprise, c'est-à-dire ce soir, tu as la surprise. Oyo to bombeli ba client na biso. C'est-à-dire tokolia tokomela ensemble na ba client na biso pona osepela 2 ans oyo Gastronomie 85 kokisi, c'est-à-dire mutuye moko azo tumba moi brochette na ye moko azolia azo mema moi litungulu atie na moi piment azu moi kopo ya masanga akitisi. Et ça déjà surprise munene oyo tozo sala puisque obenga on surprise balobaka ngo avanté. Alors le rôle les surprise c'est que ce soir to bombeli bakila biso surprise ya Kodame Ofele. Mapoko pona Maître Tomate. Maître Tomate, bah souhait nous amis vu que vous savez il y a 2 ans, il y a 2 semaines, il y a 2 mois, il y a 2 ans et nous on dit ouais ça m'a quitté avant 2 ans, mais il y a 2 ans niveau ça là, on va souhaiter non oui bisa biso. Avant 2 ans, tozalaki batu moko ya ko évoluer na kati ya ba kiosque na ba coin moko boye na bandako moko boye batol toboka toza bizarre matame kota mais lelo oyo je crois simalanga ozomona bana basi ya kitoko bana mibali kitoko baza wana baza engagé na kati ya Gastronomie 85 lelo oyo tokomi ko futela to pesa garantie tokomi ba locataire eza déjà eloko oyo to sala quitté avant 2 ans mais après 2 ans to sala yango lelo oyo Gastronomie 85 eza organisé makasi jusqu'à tel point que toza na ba moyen de transport oyo eza chargé pour na ba achat oyo ke boyo eza déjà eloko oyo to sala quitté avant 2 ans mais to sali yango après 2 ans naza wana ba responsable bazo futela ba palin ba responsable bazo futela palin donc c'est à dire tozo quand même na katia ko salisa mboka na biso pour to diminuer chômage na mboka puisque ba onyo so baza ba responsable baza na basi bazo futela bandako baza na bana bazo futela minerval eze loko to sala quitté avant 2 ans mais après 2 ans to salaire. Maître Tomate qui na suka émission na biso planète de découverte
mot de la fin, on peut taper adresse, non, on est qui Steve, moi, bien, avec ta tour, aya, awa, moi, numéro télé, on a un pour contacter vous. Biso, toza musikate, ozala oza wapi, ozala oza soki, au commune à palais du peuple, nzela o babengi mushi, kita na nzela wana ya mushi, avant comme na nyangwe, toza na bukama, à croisement bukama na mushi, ou soit croisement nyangwe na mushi, c'est-à-dire na lingwala, c'est-à-dire soko yé. Toza na balabala okuta batu moko balati ba chapeau nde tolati boy tolata kaka boy eza na minuit eza na 6h tozalaka boy mikolo nyonso bato okuta balati boy na nyangwe mushi eza okomi déjà na gastronomie 85 et pas mettre tomate mais pour ba précision il y a bien na occupé ko pesa numéro de téléphone benganga na 085 et 081 380 14 21 081 380 14 21 Soki oye toza na service traiteur pour votre information. Tozo apprendre pe kolamba. Tozo apprendre ko dresser table, ko dresser chambre, ko bongisa mbeto, ko bongisa biloko mususu. Soki oza na retard ya makamususu, ozo linga ba apprendre recette moko boy. Yaka et pas mettre tomate. Biso eza business. Biso toza wana te pona ko étaler de quoi nous sommes capables tala zondembi sangisane loko boy po yo yiba lobby okende ko la mettre tomate libaya. Biso toza wana yake pana biso toke porte loba besoin na yo to ko apprendre yo. Service traiteur ata batu baza combien? To tumbaka ngulu, to yebi ko dresser table, to yebi ko sala makambo nyonso, to yebi donc recette nyonso ozana ngo besoin. Cuisine nyonso européenne, asiatique, ozana besoin de cuisine américaine, ozana besoin ya cuisine congolaise. Nous sommes là. Tozali tozo sala nyonso bazo bengisa biso peut-être yo mutuza na retard. Alors, il y a qu'à contacter biso Boutou Moï, Tozawana, mettre tomate à Yambara téléphone Yemoko, Bayambara téléphone à Moutumusu Souté. Soko Bengi na 081 380 14 21. Orozo Ngamoko, mettre tomate. Alors, je crois, adresse Nabiso est simple. Ozala na commune Nini, Ozala côté Nini, Soko Yé, na Nyangwe Mushi, en diagonale na Izipa, Okomona, Bana Mibali Kitoko, Okomona, place Moko Boeza, propre Makas, Eza Tyran, Nde et pas mettre tomate. La gastronomie 85. Fidèles téléspectateurs, il y a une émission à Bisso Planète de découverte. Avant aussi l'ISAT, aussi la régie a balancé Bisso rubrique Oya Tic Tac, bon la Simatorozonga, na plateau. Comme on a Dorcas Sabali, na dédicacé salon de coiffure Vanessa. La professionnelle, yende mutakangi masolo na pesi maman nanga mbote maman Bibiche na pesi maman nanga Pierrette mbote na pesi famille Mobimba Bali famille Mobimba na pesi minono soba mbote joyeux anniversaire pe na bébé na biso bonheur na pesi pe maître nanga moko tomate mbote makasi na pesi pe ba camarade nanga nyonso ba mbote belé na Dorcas Sabali famille Mobimba bino nyonso na pesi mino ba mbote na bosente tonton Silva mbote belé na ndeko nanga bijou na journaliste na biso moko ya nguya na pesi bino so bambote belé onkasi na pesi big dédicace na ye moko mettre tomate maboko ebeta mapona ye moko mettre tomate vraiment ba nyonso balingi kolia kitoko malamu ba na gastronomie 85 pas mettre tomate pour la lutter contre le choléra vraiment na pamboli passer en ngai Marcel Ntumba pe na pesi big dédicace na famille Mobimba pe na Mustapha Matiti na pesi vraiment big dédicace Nzamba pambola bino nyonso. Salut à tout le monde, moi c'est Niclette Madede, à toutes mes amis que je connais, à ma famille, à mon pasteur Massongele, je vous aime beaucoup. À toute ma famille et à toutes mes amies, à Priska Fierlette, Tabita, Naomi, ma famille, ma maman, Marie Loussoua Moussita, mon frère Mitterrand, Yadie, Christevi, na pesi joyeux anniversaire Nangai, na gastronomie 85, pour naza nouvelle quoi, na katia gastronomie 85, mais naza vraiment bien accueilli, bayambinga bien.
et pas maître Nabiso Thomas. Vraiment toutes mes salutations à mon maître et à toutes mes amies. On a eu à Katina Oesika, vraiment. Merci. Et à Kaniki à Coiffure, je vous salue. D'abord, on a fait joyeux anniversaire. On a 2 ans Nabiso à Gastronomie 85. Et sans oublier, Venanga Mustafa Matiti na OCC. Tobo Sanyote, mais il faut quitter la Gastronomie 85. Na Denis Kinoa, Tozo Zelabino. Bana tu yakin, Tozo Zelabino na Gastronomie 85. Na pesi ba big salam na ngai na père na ngai Carlos Kalonji. Sans oublier Mélanie Kambanga. Et puis Mami Chika. Na bébé na biso bonheur à Coxipé 2 ans. Bonsoir, bonsoir. Je salue tout le monde. Gastronomie 85. Chez Maître Tomate, toujours leader. Mukonja Masolo, Mutasimi Mouchi Lingwala. Yewana, leader. Na pesi bon anniversaire, na bonheur. Moi, na papa nanga. Oumela. Gastronomie 85, toujours likolo. Bisonde ba leader. Olingolia biloko ya kitoko. Olingolia frite ya bio ya moto. Yaka on a 85. Leader. Je salue Maman Berthe. Maman Berthe l'État. L'homme. Maître Tomate. Na pesi mbote na baninga na nganyoso ya 85. Na pesi mbote na Manix Chibuki Cashmani. Na pesi mbote na mutu na nga moko Mukonja Samusa Silva. Yewana. Na pesi mbote na Josué. Na pesi mbote na Dorcas. Bambote Belé. Junior Ekuninja Mukonja Masolo. Toza toujours ensemble na ye toyoki boye tozali. Libende Maître Tomate libende. Azawana na lingwala. Bino ba dipon. Il faut pas changer. Pourquoi maloko la Maître Tomate et qu'on soit autant. 2 ans, et ça 2 mois, et ça 2 jours, et ça 2 ans. 365 jours fois 2. Et ça là combien? Tozawana, na pesimbote na Richard. Azo fait 2 ans en Kassomi, azo fait félicitations beaucoup à Maître Thomas. Azo fait félicitations des mères, ou la mère yaya, au Salingana Salara. Pour le moment, azo fait ça, Père Alekinanga, azo fait ça pour tous Salara. Pour le moment, ce collègue nanga nyonso azo batia bango pemeni. Natia bango pemeni pas servi à part bango pe toza bien. Ouais, bonsoir, ngai comme on ngai, je suis Makela. Ah na musala babenga ngai muko atasela veli simba e kangai. Na pesi mbote na bandeko na ngai tu, maman langa Siska, papa langa Lokaya, na palais pas bazali, na pesi Maître nanga Thomas, sans oublier na pesi femme nanga na palais Bénédicte Ngalola, na moi langa bientôt EP anniversaire déjà ils a samedi le 24. Bénédicte na pesi mbote na grâce nanga imwana, na pesi ba collaborateur nous so sala na bona musala awa, na pesi camarade nanga Francis Soko, na Mushi na pesi ve nanga Enoch Makela, Maïs, na pesi Noëlla, Bijou, Ritz, Dorcas, bana nyonso ya parler na pesi bango moti na pesi moti na église na place na prière. Malgré faut voyer ba ke ngai naza bato bala nanga siko ba ibike nga na chanter na église. Mais n'est-ce pas il y a 2 mois na 80 na yeba ke loroté. Mais na romi ko tumalem sur 4 cartons na journée. Nga na romi ko tumabilo nyonso yo mo do rane ba do bora ba nani. Yo ke lokoyo. Na pesi mbote bana non c'est lingwala. Merci na binotu. Na pesi deliki na mbote pas aux alliés. Toi na poson yara to damara eza bien. Vraiment donc lutte contre le choléra donc. Na pesi bino mbote. Je vous aime beaucoup. Merci. Ouais, comme on a eu Silva, Mikolo Babenga comme ya Miami. Ngai ne Maître Samoussa donc so a besoin à 3000 pièces ya Samous. So combien pas Maître Tomate à 5000 pièces il y a sa mousse donc ce que pas mettre tomate ngande chargement il y a sa mousse donc on reçoit sa mousse est belé donc ouais le bon à 85 donc tout ça donc mon conseil sa mousse donc ndengai ouais na sepeli donc ma boko makas ouais Makamunyo c'est donc na maboko mettre ce que mais pas mettre tomate ni pièce à sa mousse donc 5000 donc
ngai nde mutu na osalango ngai nde maître sabdo naza chaque jour donc ya samusa wa ngai nde ouais na pesi merci na bakilian na biso nyonso ya gastronomie 85 oyo bazo continuer na kopesa biso confiance butu moi bazo soutenir biso kolia eloko ya mutu c'est que opesi mutu wana confiance. Alors en tout cas nazo remercier bino sincèrement du fond de mon cœur ndenge bozo soutenir biso nazo mona ba grand prêtre bazo telema awa na boyi kotanga ba kombo. Alors merci vraiment. Nazo ko encourager ba travailleurs te mais ba collaborateurs na nga nyonso oyo tozo travailler na bango gastronomie 85 na bo sanité moi si na maman Berthe aza toujours au four et au moulin na kati ya ko soutenir gastronomie 85 nazo ko soutenir bino batu ya Sembe Djiji bino nyonso ba journaliste ba Peggy ba caméraman vraiment Sarkozy TV na CP na bino makasi ba image ya kitoko talaka télévision le roi ya bino en tout cas na CP mingi puisque sans bino tokokai kozala o tozala elote bino mutu bosali ke ba chaîne mususu e benga biso par-ci par-là mususu balia biso ba mbongo s'il vous plaît il faut qu'on le témoigne. Mais bino au moins, bolakisi combien boza vraiment batumalamu tout ça chaque fois ba image na biso zoleka très bien bazo la biso mukili mobimba. Na remercier bino sincèrement du fond de mon cœur. Na remercier na zaliko tombela bonheur moi na ngai ya mwasi akokisi pe 2 ans lelo. Nzambe vraiment afulaye azala parapluie azala nzete malili pona baninga na ye. Azala mwasi munene akende liboso abete libaku malamu. En tout cas nazane sengo makasi ya komona ke ti lelo na gastronomie 85 basi mibali oyo bazo mipesa valeur oyo ya poids baboyi bilialia baboyi kozwa choléra baboyi typhoïde bazo kimela biso butu moi ezo pesa nga esengo makasi mais surprise ezali na bakilian na biso nyonso fidèle. Tout de suite au commis déjà ba combo na bino déjà. Merci beaucoup. Bye. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous ont suivis partout dans le monde entier. Vous avez vraiment branché l'émission de la planète de découverte. Merci à Zouri, la beauté sa rose. Merci à Madame Bernadette Zouri, au luxury, ils ont pour la frontale, ils ont pour la rouge à lèvres. Merci vraiment pour Nabino. Merci Madame. Merci beaucoup aussi à Madame Ingrid Aurel, depuis Bénin, pour la gamme de beauty vintage, qui donne un beau temps toutes les personnes qui l'utilisent. Merci vraiment à vous Madame. La Dina toujours la gamme en ligne. Merci beaucoup à Madame Dina Mwabi. Kuna na Canada, Bambote Mingi na yo kuna Madame. Tobo sanité kuna toujours la carte na Londres. Agnès kuna la carte na Londres. Agnès Ngolu moi ça moté en maman nyonyo ya papa nyonyo kuna na Londres Bambote Mingi na yo Agnès Pepi Miyalu toujours na Majesta Bambote ya trop bisque ozwami kuna Bambote Mingi sous na Guy Léger kuna la France Guy Léger Bambote Mingi na yo Soraya Coupé ça kuna la France Bambote à trop Tobo sanité kuna la Belgique maman Chantal à boire et ma soeur Katia Bambote Mingi kuna na mboka Belgique Tobo sanité kuna na États-Unis maman Ngoma notre maman d'amour maman kamote malamu Bambote kuna na mboka États-Unis Fifi Mvula moi si ya Olivier Kankou kuna toujours na carte États-Unis Bambote Mingi madame Tobosani sous Bonaventure Yolomboyo grand avocat ya famille kuna toujours na États-Unis Bambote à trop Yannick Sacré Bolongo kuna toujours na États-Unis Bambote Mingi na yo Tobosani sous Dick Masamba toujours na mboka Allemagne Bambote à trop yo 100% bio Papi Masita mobali ya Mamicho na Allemagne Bambote Mingi Tobosani sous Fred Hardy Masamba kuna toujours na mboka Allemagne Bambote à trop Tobosani sous merci vraiment na Karine Tonda moi na Yangoto o azali bongo la complexe scolaire Saint-Gabriel Bambote Mingi na yo beauty 20 ans ça toujours kitoko merci madame YD madame la Barilose YD qui est spécialisée en coiffure en pose ongle pose tissage lance frontale madame
Meryl de Baridon depuis Cameroun. Bing dédicace à vous. Une dédicace aussi à Madame Ingrid Aurel Moussa depuis Bénin. Merci pour la gamme de produits Beauty Vintage qui donne un beau teint à toutes les personnes qui l'utilisent. Merci à vous. Merci aussi à Joël Kani qui nous ont suivis depuis Angola. Bing dédicace à vous, ma soeur. Voilà, fidèles téléspectateurs de cette émission. Nous sommes maintenant à la fin. Pour en finir, merci à l'équipe, à la grande équipe technique de la SAMBDJ. Merci à Papa Serge Mabobo. Merci à l'équipe technique de Safosi TV sur YouTube. L'émission Planète Découverte a suivi partout au monde. Merci à Pasteur Jolie. Merci aussi à Pasteur Yannick Alengue. Pourquoi pas merci à Gerdis Bolongui qui nous suit depuis quelque part. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis partout dans le monde, sur YouTube, dans Safosi TV. Je vous invite aussi à être abonné. Vous s'abonner vraiment pour une émission. Non seulement ensemble DJ, mais il y a Nakatanet, vous s'abonner aussi. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Au revoir.